Nangai papa nangai ngai na publier le côté muku na botola na téléphone muku na zaki na téléphone ngai na bandaki ozela après tabandozela makambo ya nini confinement we ici là nde to mona ndini ya kolancer makambo wana to chaki yango lenzi awa avant lenzi tala ba publier nga makambo wana réputation na ngande baby vie na ngande baby ozoyoka vi na ngande baby na mito nga natikala kozala nazani ni mutu moko tatikala ko benga ngai ke zombo yango salam kuna boye jamais même tant nazalaki na ba image wana natikala te sécurité na famille na ngai muko na koki ko sala nga mabe papa nazana posana no ya aide na yo nga mutu na publier yete papa justice nazana posa justice yo lobby déjà que justice c'est ça la manamboka oyo osengi justice papa osengi justice na yibiano kwa mukuna te na bukinda kwa mukuna te okolela te courage mobali nanga balinga na bomwana nyonso tu akufi mukuna nda yeko apize na ngai papa nazo senga justice na yo justice na yo esala na likambo na ngana mukuna nazo mena justice mukuna sabe bisi vina ngai vina nga déjà baby partout internet mobimba vina ngai baby natikala ko publier mukuna te mukuna babotola nga téléphone bapesa nga mbongo ya téléphone bazwa téléphone bazwa na mot de passe na ngai na komela poker mot de passe na papier atikala na mot de passe na ngai monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu nao yambela bino siko mwana propre ya pasteur mukuna lelo tozawa lelo eza chaud mwana mukuna siko nazo kotisa ya direction na ngamu tuna publier ba image wana te natikala ko publier image wana te ngai nazalaki mwasi ya assistant ya mukuna ceux qui mukuna a voyagé ye mutabando tika na église ya bando pesa prophétie mukuna zoteya tout le monde na église wana mbimba yebi kancha nzambe o kancha abalaki ngai officiellement devant l'état devant famille na ngai makambo nyonso kancha yeko bela makambo bimi mire na église ke bacheli e poison makambo ebele kancha kufi tant kancha kufi nazeli babenga ngai pe pona makambo ya bien babenga ngai te na yeko yoka bisinga parce que mukuna azilo pango ya alimité apesi grand frère ya mobali nanga ya bibwa apesi petite sœur na ye ya limité ya bandal yende mutazo gérer yango kuna après na silika na benga mukuna yambanga ite ta on eko kendo menacer mobali na ngai azana ba na mususu oyo abota na mwasi mususu avant ngai na bengi mwana wana ya liboso kapi to sololi ngapi kapi me popesa ngai penga na zumuna clair te boy e kuma kine tuma complication na yako kangisa mwana to na kangisi mwana yeko ndima apesi nga quelque chose ya mbonga lubino no muko na ndi mutaza na responsabilité biloko nyonso muko na ndi mutazo gérer yango après ça ba yeko tika mwana eye ko vanda na vandi 19h moko na moni maître Roger maître ya muko na bengi ngai maître Roger wana azalaki maître ya mobali na ngazaki maître ya kancha tant kancha azalaki na bombo après akoma na ye maître ya mukuna tant wa bengi ngai alobi na ngai non ma vie azana posa na yo pour makambo wana tant na komi ezaki 19h na komi na kuchimu kuna wana to sololi oboni mama weekenda wapenga bino nazalaka nanga yo mobali nanga kofi ozi mapango kaboli obosani ke ngai pe nazali na tikali na mwana te wow ozi mapango kaboli na ndenge non bayibisanga yo zalaka te o voyage akosinga bongo yakalobi tango na yelobi omoni mwana oyo azoloba mwana mobali nanga omoni mwana oyo atata ngokangisaki ye kapinga na boyeki koya parce que mwana oyo amankanga yi mwana oyo na ipseke place wana ke balocataire bakota te akotaki balocataire na nkome na lingaki na lakisa ye ke ye azana makasi koleka ngai te ngai mutu nazana ba document makambo nyonso to soki olibi makambo na lingi na yebisa yo na kopesa document wana
sikoyo na bureau na eza lopango mosusu ezala en face na bureau na ye wana babetango batolo boye bazotonga ngo sika boye ayebisinga omoni soki ondimi nakopesa na parcelle oyo après nakobanda opesa mbongo ozongela makambo na babanda okende bashini banini ngai me pas avec nazovanda na ndako ya bato sikoyo na mbongo ya loyer awa okale obolinga bapesa ngai te finalement ozolinga ngai na suka wapi na mwana na kotrouver solution ndena sina moni déjà kendo ya lobi na 10 heures lobi tango na komi na 10 heures eveka lobi condition nga ngena pesa yo na kushena yo soit na zo deuxième femme ngabi non nga na kondi ma deuxième femme après na kondi ba bêtise wana te mais nga na ibiseki na depuis mobile na nga za na bomo na bando bango makasi après mobile na nga akoli na maboko na yo yo mutokoli sa mobile na ngai mokili mibimbe yebi ke kancha akoli epa na yo kancha akoli na maboko na yo kancha akufi na église na yo lelo tango yo kozwa ngai tango yo kozwa ngai mokili bakoloba nini quand même a répondre nga lobi asa akufi esali nini ngabi do makamusu nazoka ke na liwana ye pe ozalaki na kati ça veut dire eza ya solo non na lobi na nga sa akufi déjà ngabi me yo okushana mwana ya akushana mwana ya mobali na ngai mujinga akushana mwana akushana yi après siko ndiko kushel susu nanga bango baza bato bandundu esali nini mikanda lupango yango oyo ozo souffrir oyebi ke mikanda lupango yango okene okangisa ye ozu mikanda lupango te ngai naza na pouvoir na mboko oyebi peke naza na pouvoir na makambo nazo ba pona président aza na confiance na nga makasi ata oki okangisa nga mpe bakokanga ngai te sikoyo ngabi mena muto oyo na makambo azolo abangisi nga mpe ngabi bien sûr aza ni na pouvoir nabi naza na esika okangisa ote nga aza na pouvoir te yo muto oza na pouvoir après eye kosalama nazongi na ngai ntango nazongi okende oraisonner ntango nazongi 3 jours après nabengi ndeko na nga moko naexplike ye naexplikaki ye nano place onga na bando ovanda mokolo ndako na nayebisaki ye ngabi tala mutu nakosi ye na kombo ya mutu mosusu ke aza na problème moko mbali na ye akufi aleke osenga bien na ye muku na alobi alinga kushe na ye alobi mpo na ngai asala na ye te mais fi wana azo souffrir like osolola na ndeko na nga moko ya mobali na kotanga kombo na ye te ndeko na nga alobi na nga mima mutu wana aza na ye na monoko makasi ye wana alobi aza na pouvoir mpo na nga nde eza mpona intérêt na yo ndima kaka après na eveka bengi ngai osala pene fisi naza na ndako yaka na bureau ntango nakomi na bureau mama oyebi kinga na bandeki olingo depuis kala tango bando yana mobali na yowa nazokata makambo na bino wana nayoka masolo nayoke yo bandaki kosala ebo ifalenga pe nayoka makambo wana soki oboyi nazo deuxième femme nga naza prête ya kochanger vino na seconde moko ya moke mokili egangi famille no balobi ke osimbi kisi nazaki na mama moko ya faiblesse na bando vanda na ndako ya bato place na vanda ki wana pe nazalaki manipuler wow donc namoni ke na mwana pe namoni na suki naza na eloko ya kosala te ata na ememi ye na justice muku naza na mbongo naza na mbongo te na kosala nini naye kobenga maître na ye na expliquer maître na ye maître Roger azalaki maître ya mobali na nga akomaki maître ya muku na expliquer Roger tala maître Roger abisinga bi vie oyo soki ayebi ke nga na yo yebi makambo oyo aya omona nga mabe mais oza mwana mwasi soki omoni ke eza mpona intérêt na yo je préfère mami ezali kokopere te sala yango nde na sala na nga yango ntango nasali nayebisi sikoyo tokokende wapi na hotel ou bien na tokokende place nini alobi na nga non ngai na ndenge nayebani tosalaka na bureau nga bime na bureau eza place osambelaka bato no wana etali ngai na bureau na ye na nsima wana aza na kamwa eloko moko boye lokola tete oyo eza matela afongoli yango alongoli mesa kote bato bavandelaka kote ya salon wana atandi matela wana na se ya tapi wana adeshabille akushe na nga ntango akushe na nga nebisi epesanga mikanda parcelle non kende oyo alobi na bosani yango na coffre na ndako epa na nga apesi ngai mbongo $100 ozonga na yo na kobenga yo na poko na 19h yaka 19h ntango na ye navandi wana muku na yamba ngai te 6h ata bato nga mpo ngai nazomema ngo na justice likambo yango tezalaki déjà na justice après nakoma benga muku nazoyamba telefone te nakoma benga oyo nazalaki na réunion na président nazalaki na présidence boyeboye makambo ebele
ngabi ok alobi kende oya lobi tango na kei lobi wana na ye o babengi nga mbangu d'urgence na présidence kende nga moko na obenga yo mukolo elandi aye obenga ngai oyaka tango na komi oyebi ke depuis nasali na yo nazolala te nazomi sentir bien te vraiment nazoyeba te ngabi me yo oza na mwasi kitoko makasi odia mwasi no na ndako aza mwasi kitoko ya visage a répondre ngabi aza kitoko ya visage ngabi me sikoyo nazoyeba te papa efeki ide na yo ezanga bina pesa ko respect makasi depuis na eloko osalinga naza na respect ata moko te ko epa na yo nazofande pa bato nakio ebisa nayebisi ndeko na ngai ya mobali Paul avant kutu nayebisa Paul ayebisi ngabi no omoni abandi kolenga mokalo omoni soki ondimi nakopesa mikanda na yo me nazosentir sumwa sona na ndako te omoni makambo na sentir epa na yo to abandi 19h ntango nakei nayebisi Paul nayebisi ndeko na ngai nazongi na 19h ntango nazongi na 19h nakoti na kati ntango nakoti na kati namoni avec abendi bureau na ye abendi aza na kamwa ovove na ye moko boye ya couleur ya ezokende crise net mwa chocolat net crise boye atie yango na mesa ngabi bon yo mpe ozalaka na munduki abi eza mpona protection nanga sikoyo nabi eza mpona protection obimisi mpo obetanga masasi ubi osalanga nini non naosala eloko te atelemi abloke porte malembe abloke porte malembe alobi nalingi makambo koswana te kobunda te naza na posa olongola bilamba telemata namonaki munduki wana nazalaki deja bien te après na bangi na ngai bino muku naza capable ya kosala mutu mabe nalongola bilamba muku na kushana ngai lisusu nayebisi oke okushena nga 2 fois nazolala libanda nabi même pour l'amour de Dieu pianga nano ata mbongo nazwa ndako nazosofrir na mwana nayebisi pesanga nano ata mbongo nazwa ndako nazosofrir na mwana nazolala na mwana esika bien te muku nalobi na nga ok ndenge eza bongo nga moko naozwelo place ya kovanda naza na cop moko na sali na présidence nazozela présidence signé document wana bazo libérer ngai $500,000 na okatelo ata 100,000 ou 50,000 o badokende makambo no Chine anatanda na landela na makambo ya lupango nga na website na opeso na lupango msueza en face na nga o ifana landela pour na changer ba document wana pour bato ba déranger ote Monique nazaki na état de faiblesse nazaki na eloko muso osala te nazaki na mutu akoyede ngai te nga moko nde mutu na edaka famille na nga mutu na sunga famille na nga tout le monde o bayebi nga bayebi makambo nyonso to ba musu kutu na betela bango ebele kutu bayebi ba histoire oyo après muku na bakozwela nga hotel moko na bandal sima ya wenze wana ya bandal wana nazaki kutu na contact ya bato hotel wana nga bino place bino bozweli ngai te na kovanda awa te na kovanda na hotel o awa te nga bino bopesa nga ba document na nga ya mikanda ya lopango mbali yango obie bobimisa ata locataire moko likolo wana botyanga mpe ata likolo wana na vanda nano anatanda ndengo olobi ke ozo préparer mikanda po pesa ngai ok nasolola nano na bana mosusu wana ntango nakei muku na mesana kopianga ba $50 na ba $100 na ya pianga $50 ya ba $10 nasina kushene 2 fois sikoyo ayeko benga ngai mamicho abenga kanaka mamicho oza wapi ngabio naza na ndako yaka to solola tango na komi wana omoni na sololi na bana wana na expliquer bango makambo nyonso tout déjà pour na ko inviter ba problème na sololi na bango na expliquer bango déjà makambo nyonso tout déjà bana wana baza d'accord oyebi ke bana wana baza bato bandundu mwana wana mususu wana azwaki ba document wana avana zwango a changer kinano ba kombo makambo ebelende na kidaki obotola yango nazobuna na changer ngo na chango na kombo na yo après na chape na bana pour que yo za la peine intérêt na kati wana vanda kaka calme nanga nazobunda pona yo nga nazo changer vie na yo ko bangelo ko ata moko te ok problème ezate nazongi ndako tango apesi nga 50,000 na futa transport nazongi ndako tango nazongi ndako na vandi après une semaine abengi ngai oyebi ke oza wapi mamicho oza wapi nga binaza na ndako yaka na bureau oyako zambongo ya kolia tango nakomi abengi secrétaire na ye Jérémie aye na fongoli coffre. Jérémie abimisi mbongo 150,000 francs apesi ye.
ya fin azimbongo wana apesi ngai de ngabi sikoyo papa veut que nazo comprendre idée na yote na yebisaki yo bopesa nga mbongo soit na lokana no place ya kovanda nazo souffrir na mwana après bopesa nga mikanda parcelle to luka to bunda parce que bana ya banda na nga baza d'accord pour to teka lopango wana mutu na mutu azwa part na yenga azwa part na nga so na lukela mwana na côté mususu sokini parce que mukuna lubi na nga OK problème ezate na otala likambo wana mais yo dimaka makambo nyonso nga nazo biso parce que nga mutu nazo gérer makambo nyonso to moko na ko benga ngai alakisi nga document moko tokomaki na présidence pour na makambo ya mbongo basinyaki mais eza nasalaki erreur balobi na ranger yango abengi maître na ye Roger maître ozosala yo nazo ranger nini document papa eza pona nini eza pona mbongo na présidence abiongo omoni makambo nazo sala oyo nazo combattre Kabila oyo nazo finga Kabila bakanga Kabila oyo donc yango nde komi na mato ya président alingi apesa ngai mbongo Parmi mes moutons à cause de la zone concernée la combo ya président. Président soit linga pesa mbongo akoki kolaka yo. Ngabi eza makambo na ye azo sala makambo na ye. Ngabi omuninga alobi na nga omuninga na makambo nyonso nga nazo sala oyo. Ata mokili oyebisi mokili nini mutu ata mokuta kondimela nga ponga nazo combattre ennemi ya Congo. Ngabi nga aza politicien te papa nga aza na nga individu mutu normal. Naza na posa opesa nga droit na ngai esili. Et si les soucis n'ont pas on a kokokisa droit na yo problème ezate. Moko na eko benga ngai ya kana bureau. Abando benga nga vraiment chaque jour abando benga nga chaque fois. Mami ola muki bien, oza bien. Ayeko benga ngai mukolo mususu. Oyebi namoni non avande ki na bureau. Avande ki na kiti na ye namoni aye kotenga na vanda ki asimi ngai na lipeka. Tant que Siminga na lipeka, Jeremy aya Betport secrétaire na ye. Ayebisie mama azali banda, moi si na ye, ota aye. Après abengi nini maître Roger, maître Kotana no pour tout ça la mise pour que eloko moka mabeza la te. Ayebisi secrétaire na ye ke yebisa côté na porte ya sima. Moi si na ye tango kota na porte ya sima, moi si na ye akuta ngai na fuandi na mukuna na ye, moi si aye pe avandi na kiti. Ayibisi moi na ye abi oyo kosala nini awo omoni ke nazo solo la te bima kende moi sabi mena ye kozono abi bima kende nazo zela ba kotikela nga so ye kotikela nga oya ozo na ye bite so ki ayeki kozoni nini te so disant maître na ye ebisa ki nga ki moi na ye ki ozombo ya kosoma provision ya ndako OK moi si abimi na ye akei na ye to tikali maître abimi atali moi mouvement libanda a trouvé que moi si akei na ye muko na kangi porte aye abando simanga na lipeka tango abando simanga na lipeka na bise papa fait kolingo sala ni oh non na lingi na sala le côté oyebi déjà que na sala déjà 2 fois mbimba eloko nini oko banga lisusu awa ngabi papa fait ndeko na ngambo ko ebisi ngabi na sala ngote po ko komisa nga instrument na yo ko pesa ngelo ko ata moko to banda ko sanga parce que sala ba aventure belle voilà. ndeko no nazo ko sayo azo kelo mutema mabe boye makambo ebele na ebe me finalement yebisanga na susi na yo eza nini susi na ngai oyebango kaka na siliki na fungoli porte wana na bimi na kei tango na bimi na kei obetela ndeko na nga na memi ngai epa mokonzi moko boye na kotanga komba mokonzi wana te mokonzi wana alobi na ngai me ozana ba preuve te il fallait ozana ba preuve pour que to benga ye to lakisa ye na minute moko naza munoko makasi akowanga na ye eza likambo ya nini te tozana poso to solola to ebisa ye ke makambo asali eza mabe apesa yo document ya mobali na yo après atika vi na yo ngabi na osala ndeni no il fallait tout ça la preuve parce que eloko zo lakisa ke obimi na ye eza na ngote na ye ko benga mukuna tango na bengi mukuna oza wapi ona za na ndako na kebio oza na posa na ngabi na posa na yo lelo yo ekipe posa na ngabi na ekipe posa na yo tango na komi na bureau na ebise siko yebisanga na po pesa nga ba document wana olingi nene évêque soki na kushino ya suka oyo nazo jure ke ya suka oyo na kopesa yo ya solo ya suka kopesa abi omoni kofu wana eza na mesa wana eza ba document wana
tango na moni na ngai nini papier wana eza nini babenga nini eza fard moko eza ki bleu eza couleur ya bleu ya makasite abi ba document no eza na kati wana nga moko na samba lisusu te alongola bilamba asala tango asali na sota na zo document na tala boy document mususu yango te abi na sali na bosa document na ndako ya kalobi na 19h ha 3 fois mobimba lobi na 19h na ye na vanda wana ti 0h bakotisa ngai te na ye komona ya maître na ye koya kota na mutu kana kenotika yo veka za ozo sala ba émission oya lobi akotisinga na mutuka aye atiki ngai tango atiki ngai azonga na ye lobi wana na bengi azu telefone te ok problème ezate na tiki eleki 3 jours na ye kobenga ye azu telefone babi papa okomi azu telefone te oh non telefone nanga eza sur contrôle bazo contrôler telefone nanga yango nazo boye kozwa ba appel boye makambo ebele azo ebisa ngai ok problème ezate mais olobi nini olobaki na ye kozwa ba document na alobi nanga ok problème ezate oza wapi boze alobi nanga ok problème ezate oza wapi na ebise naza na ndako ok tokutana kasi na station ma campagne non ayibisinga yaka na bureau nga bino na bureau wana naza fatigué chaque fois kushaka nanga na bureau wana pesa place zo sambelela batu na lingi nanga na bureau na yote na oya na bureau na yote parce que na komaki na idée yake na lukana zo ma preuve moko boye buke apesa nga ba document na ngai na ndanga moko ya mabete alobi nanga ok tokutana na station ma campagne na 9h na komi na station ma campagne na 9h aye na dip na ye wana amemi ngai tomati na ye ti na météo ayebisi nga bi oyebi ke nazala na ndako na nga moko na météo awo nasali sambla nga bino nayebaka na ngai te mais nayoka bamemir ke azala na ndako na météo mais nayebi na nga place ndako na ye eza te parce que mobali na ngai mpe asomba mpe ndako moko na météo wana babotola ye après tokomi na ye bafungoli porte ayebisi ngai nakitisa mutu na se natunaki tokende wapi leka tokende ka omona place tokende na météo na lopango na ngai tokoti nayebisi ngai bi na batama na se na batami mpo sentinelle amona ngai te afungoli porte tokoti tokende na suka puisine yango oyo na ndenga nsima aparke namoni abaluki na sima abendi coffre na ya bimbisi orevove na ye wana aye nango na kiti ya sima ezalaka na mwa elamba moko boye neti poche na kiti ya sima wana achango na kati wana ayebisi nga bi baluka liboso baluka na sima tango na baluki na sima namoni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngambi sikoyo awa obengi ngai po toya kosala lisusu ou bien oyo opesa nga ba document na ngai talela ngai nebisi ok nalingi na suba nazaki na posi ntango aloba ndenge na suba wana po ke afongola nakita nakima na nga apesi nga 2 sachet abi na nga suba abi ok nga moko nake bwaka masuba na nga alobi pesa nga masuba wana nga moko na obwaka na nga azwi masuba ntango azwi masuba na bino ava kutu asuba abandi olongola bilama mutu moko abengi ye mwasi na ye alinga bote fala sambelela ye ntango azosambela nga bino nazwi telefone na ngai nasali neti comme si nalingi natia kamera nga bina mekana no kofilme muku na oyo poke nalakisa image ya kobanga apesa ngai mekana nga parcelle natie kamera na bundibundi nazalaki kutu na ile teke kamera ezwaki ye ntango natie kamera nayebisi nalingi nasuba azwi masuba wana nzoka kamera ebandaki kozwa asali makambo na ye alingaki asala na kati ya mutuke esili pendant 46 minutes oyo évêque amatelaki ngai 46 minutes yabi oki omelela nga drogue ou bien omeleli ngai biloko nini abino eza naturel nazalaka ka boye abino me mokolo na kushena ona biro ozalaka boye te
abi pona na l'action nyonso ke na lingi yo ngabi no so komi mukolo biloko abo mukolo muso kende okufa likolo ya mwasi mususu ono nazana ba café moko boyi na mielaka ya bayende na soma kaona galaxy eza café moko na miel bateka kango eza na miel ya onde na mielaka eza nango ndenge moko ya mabete OK asali makamune tango sisi me olobaki na ngai umemeli ngai document awa lelo tozo silano o libéré ngai obisinga kutokopesa ngana mbongo libéré nga kasi ngana ka matanzela nanga nakende o na ibiso talela ngai eza mena subi eza ngabino na mena so pour na problème ni tellement azalaki aza brutal moko akosakana te na bando bangai alati asilisa alati bilamba azui munduki na ye abaluki liboso ya kiti ya liboso ayibisinga bi kita na kiti ya liboso tango na kiti ya liboso alalisi kiti po bafongola porte tobi kote akende na masuba na ngai na mwana place abwakela masuba na ngai te na yebisi lengi na bwaka masuba aboyi meto boka ngo na zela binonga moko na yebi place na ke bwaka ngo isa bien te kubwaka masuba na zela après ayebisi ngabi mikando na bosala ngo na bureau na église to kende na bureau na église tango tokomi na ye na pont moko ezalaka oleki station ma campagne ozo kita pont moko ezalaka fo kita na bandal wana ayebisi ngabi na kita awa bato bazate o kita yo zo taxi so tokeno mbala moko bato comprendre ba besoin taxi olandanga tango na kiti na zo taxi pona landa ye muku na kimangai akima na mutuka kotela nzela mususu akenda na kenda ti na bureau na vanda na bureau ti 0h mungu na yete na benga ya zo téléphone te na zo ngenda aye ko benga ye après 3 jours na sali SMS na bi OK kancha vina ye mobimba mobali na ngai vina ye mobimba bonzela ki ona église wana o gagner mbongo ebele sima na ye sima pa prophétie na ye lelo akufi ozwi ngai kombilanga na yo obimi pena bana mwana ya kancha yango pona mutema mabe na yo balingaki basalo chantage okomo pesa bango mbongo pour que baloba eloko te balingaki bakende kolobela ngo na molire pa bana o pesa bango mbongo ko baloba eloko te oyepe osakani na nga mama moninga akufi lelo azate okomisi bana na ye bilanga na yo après ça oyokozwa na mwasi na ye olobi asa akufi déjà OK ndenge za boso pesi nga mikanda lopango te après okuche na ngai sans préservatif na yebite eloko nini otiki kati na nga na yebite eloko nini otiki kati na nga pour la santé na nga il fallait pas ça la nga na examen pour la santé na nga de 1 moko na lukisanga ya tinda ba avocat na ye atindelanga bato o aye ato solola boye mokonzi wana abengisa mukuna asolola na mukuna yebisa ye mokonzi aliboso na kedo na ye ko bengisa mukuna ayebisi mukuna mwana wana soit 10 ans aza déjà na ba preuve na yo pesa ye mikanda na ya lopango soki olobaki okosalisa ye yo kutolakaki okopesa lopango mosusu libéré mwana wana asala vina ye oyebi ke azalaki mwasi ya mwana na yo makambo sali o eza soni mukuna alelaka papa na ngai ezama yese sopani limbisa na kosala yango na kosala makambo nyonso to koyebisa ngai lobi tango tozongi lobi wana mukuna benga na bureau na ye apesi nga $1000 o lukandako abengi mon commissionnaire na ye moko Constant ye wana na mutuka Constant mema ye boluka na ye ndako ndako yango ya kombi ata ya 300 mais garantie zo kokate toki ozwa ndako moko 350 babengi ye no yo zonga ndako tikelanga makambo ya charge wana ya ndako nga moko na kozwa charge nango nazela na kubenga Constant alobi moko na bengi nga zimbongo wana ngabi bon azimbongo problème ezate na boye ko zo monsieur pas mokonzi wana nazo talela ye après na ye omona eloko te moko na bandi menace nanga place nazalaki mokolonda kwa na benganinga maître na yaki asolo ina ya libi papa
yo moko akamso zo bangati atende ngolobi olobela kabatu mokili mobimba bakondima yo wana oyebike makambo mwana mweso azana ngo atacho expliquer mokili mobimba mutu akondimelo azana ete papa parce que osalina no bien te makambo yo osali ye on mais poni okoluka na ete pona nini mokuna alobi mutu no ezali kusala bien te abandi okangele nenga mesani kokangela ye wana abifi wana deja nazo gérer yaza na maboko nanga soki na pesi ye mbongo ma akokima na yakokende ndenge azana ba image wana il fallait azala kaka na gérer ye kaka mais gérer ye pesa ata mbongo azo moyen de vivre azala bien quand même alingité après maître na ye ko ipsanga o via lobby ndenge babengani okuna oluka place moko hôtel na novanda pona une semaine bazo misile mbongo moko bango azaka na gouvernement azaka na présidence azaka na komo ya bato ya président Fouachi président le bien opesa ye mbongo boye zela babengana kinga déjà place nazalaki nazaki na mwana libanda na ndimaki na kiovanda na hôtel wana tango na vandi na hôtel akomi après 3 jours akotini na ngata $50 akotindela 50 000 akotindela ngai $100 et pas mettre naïf nazaki na moyen de vivre te na monaki nazana esika okende te na vandaki na ngana après na yekoloba mais papa nazo comprendre loko to nasina solo na banda wana déjà kokende so pas mutu wana te abandi ko diaboliser ngai pa mokonzi wana alobi na yo kutoza kuluna oza pona ni ko filmer ngai alobi a critiquer yo alobi mabe pona yo kokende so kuna te bato wana baza ba escroc ngai mutu na bino ko sala abandi ko diaboliser ngai namoni mutiko tango alobi bongo ngai po mais mutongo ndeko na banda mimi ngai pa nai mais mutongo ko mi oloba so mabe pona nga pona ni so binga so téléphone te mokonzi ngo ko benga sur téléphone te azaki ni mutu ya IDPS ni mutu ya PPRD azana ye azalaki azana ye ka mokonzi ya compagnie moko boy après naye kovanda nanga moko nazo pesa subonga bato hotel te bongo akolia eza te bato hotel bakomi menace na ngai naluki elobi na koki osala nga bino ndenge ya lingi kingi ezala te maître na ye wana tindi ngai nakende kokangisa ye na justice abi vie oyo nazomona deja eloko ya malonga eza te kende okangisa ye naye kokende na kabine moko epa maître kabengele asolo na maître kabengele nalakisi ye baimage nyonso nalakisi ye babiloko tala boye natindela ye te nga moko nde nazalaki na biloko nanga alobi nanga ok lelo problème ekobima mokili bakoloba ke butika obengako asali mabe tokende nanu epa papa moko poker nini kombo papa nani nini poker Allô, naza en direct, moi na yambo oza to so kata live, nde ozo benga boy, s'il vous plaît. Zela komone so ya komone ekimi. Toke ne pas poker wana na solo na epo bango baza ba konzi moko baza ba papa moko ya baluba ya kala. Nazo kende ko kankisete mais nazo kende na ko solo na en tant que papa pour que lelo so ba yoki na sana mukuna na justice mutu ata moko ta ko condamner ngai. Parce que loko mukuna sali oyo eza violence o asali yo nan. Abusé na yo après apeso droit na yo alingo pesa droit na yo. Ça va. Tokuma abengi papa wana poker wana sur téléphone. Tokomi pas poker. Abandi expliquer poker na lakisi ye alobi nenga kina kanga mukuna wana na dossier moko boya isoka pona lopango asala teti mutu abondela ngai na tika eza pasteur na ngai boye benga pasteur Mbakadi pasteur nde asengela ye na tika ye mais mukuna loko asali eza bien te akoko sala bêtise asali te boye ata balobi yo ozo bunda pona mboka ata balobi soki pona nini akosala boye te ayo benga mukuna abengi mukuna bayebisanga mukuna yepa ni na tongo makambo basolola na mukuna na yebi na ngate baye ko fixer un rendez-vous tokutana na pasteur abengi procureur na abengi pasteur na ye apesi rendez-vous tokutana pasteur wana pasteur Mbakadi
na procure wana na avocat ye mukuna na avocat na ngai na ye mukuna na lemba wana na église moko eza na lemba wana mukuna bapesaki rendez-vous 9h mukuna akoma 7h babengi biso asa komi wana toye wana na bandi kola makambo nyonso pasteur wana asenga makambo eza makambo esuni mama eza mpona réputation na biso nyonso kosala bongo te nga moko na obunda na trouver solution mukuna ye na document ya lupango apesi procureur procureur nda simba mikanda lupango ya simba yango tenga bino apesa ngai non comme on eza na kati teza comme bana il fallait apesa mais bien sûr même soko mbo eza te mobali asomaki lupango afa bala ngai tenga komaki na démarche yake atia pe komona ngai na kati na mwana nda yake kobela wana ozoyoka pesa ngai document ngana na simba mukuna boya bi ezale pas procureur OK problème ezate ezali pas procureur yo pe ozope téléphone nga bino website nga lilote kinga na opesa téléphone abino ozotika téléphone awa et direct na nga ya panta ya JP Pasuki tango direct ya JP Pasuki na lobby na tango direct ya JP Pasuki ezalaki na pasola ki yango na nini poke na ki mana téléphone bakobo to na téléphone bakosanga ndenge ya PC mikandate ya lopango naza na confiance te bakosanga baboto na téléphone bapesa ngai nini soda moko akende na ngai ti na télé wana babambeli ngai nini turette ya Jeep na zongi su na kati ya bureau wana tango na zongi ba yebisi ngana cha téléphone na mesa na cha téléphone na mesa prix ya téléphone eza combien na yebisi bango parce que ya mangimba lobi OK ngai na zu charge ya téléphone ngai na zo pesa mbongo ya téléphone ye mukuna azo charge ya bado ya hotel apesa mbongo ya la kakiyo apesa na mikanda ya lopango ceux qui a kopesa na lopango apesa ki ala kakiyo apesa yo moko noza d'accord oui naza d'accord okopesa na kopesa to solo liwa okopesa na kopesa bato nyonso bakepokera kena mikanda alobi na nga kendo solo na bana wana bosigné protocole d'accord memela nga bango bosigné protocole d'accord ko boteka lopango tango na ye komemela ye bana pokera azoyebisa bana na misu na ngai ke ngai naza na droit na lopango wana te po kombo na ngai eza na kati wana te bana wana nde baza na droit soki balingi bakopesa nga pe quelque chose soki balingi te bakopesa ngai te ko ute pa na bana ngabi biso na bana toyokanaki na déjà ke toteka lopanga na 50% bango bazo 50% tango tokena na bango epa pokena banoko na bango mpokera ke ko diaboliser bana ngabi bon nazomona lâche moko likolo alobi boye a soi-disant maître na yo azosambela caméra na prison donc ngai na kokota likambo ya maître na yo te parce que maître na yo azo combattre pouvoir na biso biso tozwi si caméra azo combattre biso na pouvoir ya lingi ba akende ko batika caméra soki ozoya na maître wana awa ngai na kokota likambo na yo te na tiki mano na isolé na maître na tiki na maître na zongeli susu papa wana ngabi papa ngamu tu la memeli o dossier na ngai après o diaboliser bana opesi bana idée ya mabe o bango bazalaki na ngote pourquoi alobi na ngai nga na salika iloko mibeko elobi nga bino komi mibeko te komi yake okoma protéger mukuna po mukuna azo combattre soki soit disant Kabila maître ya mukuna Roger ayebisi nga lebi na ngai mima bavie wana bazaki na pose babotola yo téléphone wana nde basi bazwi téléphone eloko eza lisusu kuna te bakopia yo eloko ata moko te moko na yeko su pouvoir makasi parce que procureur alobi akoprotéger ye parce que ye azo combattre nini Kabila ngabi me wana eza makambo na bango ya politique ngai nayebi nini Kabila te nayebi président ata moko te nayebi président waza na Congo c'est président Fachi ozoyoka Kabila azaki na pouvoir na moment na ye sedeki sikoyo ya ngai eza ngai eza politicien te ngai nini eza na kati wana bozwi téléphone na ngai non Jean-Bongo yo soma téléphone mususu ale biso mukanda ke yo ozwi téléphone kozala suna téléphone ote so to mona botika kobenga allo bonsoir ozobenga ozokata live toza na live moko très important je m'excuse congolais ndeko mwasi zela téléphone otokokanga yo oyo ekomi bozo manipule ngai nga naza congolaise te nasali mabe nde na memeli bino dossier na nga bokoma manipule ngai muku nasali nga mabe vraiment nayebisi ye nga bino koluka même soki mpona kokufa nga nakufa mais nosala to etu nakutana na président Fachi nayebisa ye parce que muku nazosala commerce na kombo na ye azobebisa vie ya bana bato na kombo na ye
oh mutu tozalaki na imetre na nga mosusu abapesaki nga alobi na nga problème eza te mami ndenge sinye kaka lettre oyo biso tobima tokende nga bino moko bokoma o ngai mami tibola bazwi telefone na ngai so diza telefone nde ezalaki na image bazwi yango so bamoni nga susu na telefone bakokanga ngai natikali na image wana te nayebaki ata nde nini ya kolongola yango te nyonso tu yango nde bino boswi bopesa nga nazwa ata bafoto na nga intime eza na kati wana bafoto na nga mosusu eza na kati wana nazwa baboyi numero ya telefone poeke alobi na ngai napesa ye mot de passe na bino papa naya kozwa ata numero na nga telefone abi oke yaka ntango na ye alobi na ngai yo ovandi wana ngai nabiki na kaye ozobimisa numero nga nazokoma ozobimisa numero nga nazokoma telefone na mesa ok na bandi nabimisi numero napesi akomi napesi akomi apesi ngai nini papier wana ya numero atikali na telefone alobi nakomele mot de passe na papier nakomele mot de passe natikeli mot de passe wana atikala na telefone ntango atikala na telefone nazeli mukuna datalakaki biso ekoki mukuna opesa mbongo alingi opesa te pesa biloko olaka futa mbongo bato hotel place okendeki otyanga bato hotel bazotyanga vi mal à l'aise mukuna alingi te alobi bino bokanisa soki bamemi ngai epa procrere nde bakokanga ngai boyebi te pouvoir eza na maboko na biso okosalanga eloko ata moko te likambo eza deja epa procrere so bino boza na posa mbongo naza nango te nakopesa eloko te bokende so bokende okangisa wapi bokende okangisa nga wapi ngabi ok lendi nga nabengi maître na nga abongisaki ke lendi oyo nde ifale sikoyo akende po dossier ezalaki deja epana ya bindenge nakendeki epa poker alakisi ke nga parce que azoprotege mokuna soit disant mokuna azokombattre kabila eza makambo na yo te yo okendeki dossier no mosusu ozoyoka lendi oyo nde tobongisaki po tokende parquet mpona kofongola sikoyo nini likambo yango parce que ezalaki deja na parquet na voix na kabo directement na moni ba publier biloko wana na bandi ko trembler ngabi me mukuna akoseki bango ebisi bango ke soki ngai na lingaki na zo deuxième femme eza parce que moi sine neza nina ndako asali lisusu ekobo nzamba likolo azomona nga nazo kwa sata ayebisaki pasteur Bakadi ya Mangembu pasteur Bakadi aza mutu azobanga nzambe alobi ayebisi vérité ke mwasi nazali nenda kwa sali ekobo yango nde na sali biloko wana nalingaki nazwa ye yo mwasi liboso sali ekobo ya mibale susu obali sika sali ekobo nga bino aluki place à se défendre eza défense oyo asali na ndimi te ke mwasi wana sali ekobo parce que muku naza politicien ya mabe papa nakenda Pati Bofondo mbote na yo le big boss Zoro Mabiala mbote pour que nakendeki na moki na retrouver solution ezaki te akeo diaboliser na bana wana po ngana zo eloko te bana baye koloba oh il fallait topesa yo 10% na ba etant toteka lupango to ngabi papa mama lupango bolobi opesa en soki 500,000 bo pesa nga 10% muku na ke obise tina nga na bundi poto récupérer mikanda biso lupango muku na ke osesa ba document lukutaki azwaki mikanda lupango kancha salaki na nyungu na yi quand même boza la peine na mawana o pour que la exception que yo za na droit te po kombo de za na katite ah bon muku na lobi akosala pour que ngana zelo ko ata moko te akosukisa ngai maître na isinga bi mami déjà makambo yo vie déjà pour que ndenga zo protéger vie pour na webi ke vie azo le bela azo combattre Kabila webi ke pour que lingata livrer mukuna déjà louche ko na katuana déjà pour que wana pe azape kutu na confiance na yote nazoluka oluka méthode ni mususu okoki kosala nga binga aza na méthode te téléphone boboto linga image bozwi siko méthode nini ngai na kosala aza na méthode mususu ya kosala te ndebe kana kamusaki ya David, soki soi-disant côté téléphone etikalaki bazwi image oye mokuna ye moko wana azalaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mokolo mosusu azwa image wana atindelanga bato mbala na mbala bamenasanga mbala na mbala nayebisaki ye nasala deja bavideo ya koyebisa bato ke famille nanga ata soki nga nazwi problème mokunda eza yo nde omoni oui Marie France oui ye wana Marie Force ye wana capable ya koboma motu bayo publie ngai bandeko na ngai bamama na ngai bapapa na ngai ngai na publie eloko te
muku na botolanga telefone muku nazaki na telefone ngai na bandaki ozela après to bandozela makambo ya nini confinement we sila nde to mona ndini ya kolase makambo wana to chaki yango lenzi awa avant lenzi tala ba publier nga makambo wana réputation na ngande baby vie na ngande baby ozoyoka vie na ngande baby na minto nga natikala kozala nazani ni mutu moko tatikala ko benga ngai ke zombo yango salam kuna boye jamais même tant nazala ki na ba image wana natikala te na bino aza mutu quand même asali mabeme azaki na poso solo la famille ya mwana sila muku na juste ba fokane ba solo na ina ndenge nyonso to solo likamwa famille na situation chaka kititi bozela mama kelele olingo sisa bato baodéclare makelele kuna na cuisine makelele makasi baoyoka te wana likangu nanga moto aolamba ozela aolamba pondu bozela makelele ah nzambe zela bozela pardon machine ezonika baépice pardon bolimbi ah s'il vous plaît makelele nzambe bolimbi pardon non. Ok, c'est bon. S'il vous plaît. Merci beaucoup, colonel Paps. Bonjour. Téléphone. On a vu combien de mots de passe n'a pas. Na combien de mots de passe n'a tiqué les mots de passe wa. Atikala na téléphone. Tant atikala na téléphone. Nazeli mukuna data la kaki biso ekoki mukuna pesa mbongo alingo pesa te pesa biloko la kafuta mbongo ba hotel place okende ko changa ba hotel bazo changa vi mal à l'aise mukuna lingiste alobi bino bokanisa kiso ko mbinga epa pour clair nde ba kokanga ngai bobite pouvoir eza na maboko na biso oko sala ngelo kwa tamu kote likambo eza déjà epa pour clair so bino bozana posa mbongo na zana ngote na ko pesa eloko te okende bo so ko kende kamisa ma to kende kamisa ngawa azongeli isu Nana silisa makelele, s'il vous plaît. Ah. Nsambe, azoyoka te, bozela na keyebisa aza na cuisine. Bozela pardon. Ah. Là, il vous est tellement important. Bozela pardon. Non, je me n'arrête pas que yoka na te, yoka na pena makasi ba tu vas déclarer. T'as fini? Oh. Voilà, yoka na soko zoloba. Merci. Je t'aime. Bozela wana likango muto achimola ngai. To continue. Yela nga sala nga surprise alamba. Boazo lamba pondu. Na Thompson na makaya. Bon, voilà. Ok. Lundi nga na bengi mettre na nga bon saki ke lundi oyo nde ifale sikoyo akende po dossier zaki déjà ipana. Ya binenga na keneke pa poker ala kisi ke nga parce que azo protéger mu kona soit disant mu kona zo combattre Kabila eza makambo na yote yo keneki dossier no mususu. Ozoyoka. Lundi on nde to bongisa poto kende parquet pona ko fongola sikoyo nini likambo yango parce que ezaki déjà na parquet. Na voix na kabo directement na moni ba tolé biloko wana na bandi ko trembler ngabi me mukuna a koseki bango ebisi bango ke soki ngai na lingaki na zo deuxième femme eza parce que moi sine neza nina ndako asali lisusu ekobo nzamba likolo zo monanga nazo ko seta ayebisa ki pasteur Mbagadi ya Mangembu pasteur Mbagadi aza muto azo banga nzambe alobi ayebise vérité que moi sina zeni nanda kwa sali ekobo yango nde na sali biloko wana na lingaki nazo ai ah yo mo sali maminge mbote na so bali sika sali ekobo nga bino aluki place à se défendre eza défense o ya sali na ndimite que moi so na sali ekobo parce que muku naza politicien ya mabe papa na kenda et pas pour que na kende ki na moki na retrouver solution eza quitté
ake odiabolize na bana wana po ngana zo eloko te bana baye koloba oh il fallait topesa yo 10% na ba etant toteka lupango tonga bi papa mama lupango bolobi opesa soki 500,000 bopesa nga 10% mukuna ke obise tina nga na bundi poto okipere mikanda biso lupango mukuna ke osesa ba document lukutake azaki mikanda lupango kancha zalaki na nyungu na ye quand même boza la peine mawana o pokera yebisi biso ke yo za na droit te po kombo de za na katite ah bon mukuna lobi akosala pour ke ngana zelo ko ata moko te akosutisa ngai maître na yebsinga bi mami déjà makambo oyo vie déjà poke ndenge azo protéger vie mpona oyebi ke vie azolobela combattre kabila oyebi ke poke alinga te alivre mukuna déjà ekomi déjà louche moko na kati wana déjà poke wana mpe aza mpe kutu na confiance na yo te nazoluka oluka méthode nini mosusu okoki kosala ngai ndinga aza na méthode te telefone bobotolinga image bozwi sikoyo méthode nini ngai nakosala aza na méthode mosusu ya kosala te nde maître na ngai bokosaki elende awa tokende bote mokuna plainte na parquet tokende kofungola dossier yango na cabinet eza déjà après likambo oyo ekoya nayebi te soki soi-disant kote telefone etikalaki bazwi image po ye mokuna ye moko wana azalaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mokolo mosusu azwa image wana atindelanga bato mbala na mbala bamenasanga mbala na mbala nayebisaki na sala deja bavideo ya koyebisa bato ke famille na ngai ata soki ngai nazwi problème mokolo eza yo nde omoni abanga na ye moko azotima me mokolo aza capable ya koboma motu baye opiblie ngai bandeko na ngai bamama na ngai bapapa na ngai na publie eloko te muku na botolanga telefone muku nazaki na telefone ngai na bandaki ozela après tabandozela makambo ya nini confinement oyo esila nde tomona ndeni ya kolanse makambo wana totiaki yango lenzi awa avant lenzi tala bapiblie nga makambo wana réputation na ngai nde ebebi vie na ngai nde ebebi ozoyoka vi na nga nde ebebi na minute oyo nga natikala kozala naza ni mutu moko te atikala kobenga ngai ke zwa mbongo yango osala mokuna boye jamais même ntango nazalaki na baimage wana natikala te na bino aza mutu quand même asali mabe me azalaki na mposa tosolola famille likambo wana esila mokuna alingi te baavoka nde basolola na ye na ndenge nyonso tosolola likambo ya famille mokuna alingi te azotiaki te eti makasi après likambo baye kopiblie ngai nazosenga bino mokili mobimba eza ngai te moko nasa piblie ngai déjà moko na bebisi vi na ngai nazomema mokolo na justice naza na bapreuve mosusu oyo na obimisa na justice mpona mokolo nayebi te ata ndenge bazofinga bazoloba wana makambo likambo ya montage eza te makambo eza nango vérité eza normal mokolo wana asa amenasanga déjà na munduki na bato ke nasaele video ke ngai naza na image na ye te maître na yebisinga bimami mpona protection na yo ndima kaka salela ye image wana parce que vieux akoya kosala mabe atindelanga bato na menace aloba kutu famille nanga mobimba tosalela ye image ke biso toza na image na ye te eza makambo ya lokuta oyo eza soki makambo yake bato moko soki bato moko balingi bapesa mbongo pour ke ntango bapesa mbongo wana naloba ke bato ya soki tabenga bato ya nani wana soki soi-disant soki bato ya babenga ni kashu bien nazoyeba te biloko yango soi-disant o naloba ke bango nde bazopesa ngai bazopesa ngai mbongo mpo naloba ke mokuna nde bazolinga bacomplike vie ya mokuna nalobi nakosala na ngai yango te maître na yebisi ngai soki eza mpona protection no mami eza menace nga naza na mposa na perdre yo te parce que maître azalaki maître ya mobali na nga ayebi nga très bien moko azalaki kote na ye moko kote na nga bandeko na ngai nga moto na piblie te nga nazomema moko na justice nakolakisa mokili ke mokuna asali nga mabe naolakisa mokili ke mokuna peut-être vie ya bana basi ebele eza ngai moko te nga nakende osala image epa mokona mpo ke apesa nga mbongo ou bien mpo na namenase ye ou bien mpo nasambwisa ye te nasalaki mpo na intérêt na nga intérêt ya bien ya mobali na nga pour ke nalengisa ye moke akobimisa mikanda wana apesa mais mokuna aza teti amoni ke nga azalaki na état de faiblesse naza na eloko ya kosala te naza na mbongo te akomanipule ngai nde omoni asali babétise wana
yende mutu a lancé ba image wana pour que baloba ke batu ya soki batu ya soki PPRD balancer bon pour na ba monter bongo pour na kokoisa ye eza lukuta bandeko na ngai eza lukuta eza lukuta ya lukuta eza lukuta ngai mutu ata moko te atikala kopesa nga mbona atikala mpe kokutana na mutu ata moko te soki ya bato anini soki bato anini nga mutu na banda olingana kutana eza président Fouachi na bando sala tout et tout nazo contact ya bato pour kende kutana na président Fouachi papa président Fouachi nga naza na insécurité na famille na ngai muko nakoki kosala nga mabe papa naza na posa nano ya aide na yo nga mutu na publier yete papa justice naza na posa justice yo lobi déjà que justice esala mana mboka oyo osengi justice papa osengi justice na yibiano kwa mukuna te na bukinda kwa mukuna te kolela te courage mobali na nga bali nga na bomwana nyonso tu akufi mukuna nda ye kwa apize na ngai papa nazo senga justice na yo esala na likambo na ngai na mukuna nazo mena justice mukuna sabe bisi vi na ngai déjà baby partout internet mobimba vi na ngai baby natikala kopublier mukuna babotola nga telefone bapesa nga mbongo ya telefone bazwa na mot de passe na ngai nakomela poker mot de passe na papier atikala na mot de passe na ngai nayebisa bango mpe ke telefone eza na bafoto na nga mosusu ya mabe na kati bafoto na nga mosusu ya nga moko ayebisi nga bi ekosala eloko te mais lelo biloko wana bapiblie yango papa naza na posa justice na yo mukuna soki azwaki nga ezaki na lokuta yake président Fouachi azopesa nga mbongo asepeli ndenge nazofinga Kabila asepeli ndenge nazobakokanga Kabila boye akopesa nga mbongo nasoye na président nazalaki na présidence donc aza na lokuta moko ya kobebisa réputation ya président na makambo kutu président ayebi te président aza na posa justice na esala papa naza na posa justice na yo esala na libota na ngai président aza na posa justice na libota na ngai na mite toza na insécurité papa toza na insécurité na libota na ngai naza na posa justice na yo esala ma papa sala justice na yo justice no esala nga naza na montage moko te naza na mutu moko te apesi nga mbongo nga na publier mukuna nazalaki na image wana te mukuna nde atikalaki na image wana babotola nga telefone na miso ya pasteur ya Mangembu na miso ya proke bazwa telefone wana mutu apesa nga mbongo ya telefone so ba telefone mususu eza pasteur ya Mangembu na simu na ngai bapesa ngai te na kendo sasa sim blanche na miso ya maître na ngai papa naza na posa justice no esala vi na ngai baby papa justice na yo esala naza na posa justice nga nazo mema mukuna na justice justice no esala papa naza na posa justice na yo esala papa Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu